Loïc Souka, du nom de Taekwondo. La nouvelle de ce miracle, qui se répandit comme une clé de foudre, qui nous fait encore par des milliers de pèlerins par jour à la rencontre de bâtiments du Maroc, de qui il opère soit la guérison spirituelle, soit la guérison physique, car la bâtiment du Maroc guérissait toutes les maladies, toutes les infirmités et ressusciter les morts, dont un depuis 3 jours. Le 6 avril 1921, à la Saint-Jean, on a ainsi une nouvelle vision des choses dans la société humaine, s'agissant de la place de la femme dès lors qu'elle associée à un nouveau, son épouse, à la condition de sa mission divine, telle que reçue Jésus-Christ. À l'époque où la considération de la femme se limitait uniquement dans les travaux ménagers, familiaux, champêtres, à la procréation. Elle n'avait donc pas droit à la parole au milieu des hommes, ses semblables, et moins encore être libre au milieu des hommes et des enseignants. À la réalisation de la par le pouvoir de la neige, une période de réflexion s'ouvrit contre tous ceux qui le suivaient. Une période de dure épreuve pour ma rendu aux espoirs d'enfants. Près de 40 ans devant, elle fut assignée à la maison surveillée à l'eau de Mitsouka, où elle fut constamment traquée et maltraitée. Cependant, elle se distingua toujours par ses qualités exceptionnelles: la fidélité, la persévérance, la générosité, l'hospitalité, la bienveillance, l'amour du prochain, le respect de l'autrui, etc. Revêtue d'une foi profonde, d'un courage extraordinaire et laborieux, de plus une spiritualité sans pareil dans le monde où déjà marqué les mouvements, le mouvement clandestin humaniste depuis 1921 jusqu'au 27 avril 1959. Le jour où elle quitta ce monde, peu avant sa mort, elle organisa la structure ecclésiastique par la remise des cartes au tout premier catéchisme tibétaniste le 12 avril de la même année. Elle fit par ailleurs la remise et la remise à son fils cadet, Papa Diané Papa Joseph, à qui elle donna des instructions précises sur la gestion future de l'œuvre de son père. Ce fut le commandement de sa mission. Avant de rejoindre son mari dans le royaume céleste, Maman ne sut pas sauver les fidèles qui m'a dit qu'il fut nécessaire pour elle d'aller auprès de Papa Simon Bambou afin d'intercéder en leur faveur et pour que la promesse divine fût rapidement accomplie, tant sur le plan spirituel que matériel. Elle fut inhumée au cimetière de Mitsouka dans le Busti Antisémite. Effectivement, le 24 décembre de cette année 1959, le mouvement humaniste, au cœur du pouvoir colonial belge, accéda à l'indépendance politique. Entre-temps, le mouvement humaniste devint une église à part entière, avec une personnalité juridique reconnue à travers le monde sous la dénomination Église de Jésus-Christ sur la terre à son envoyé spécial, Simon Kibamou. Paix et grâce dans le Seigneur, mon Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
ya ndenge na ndenge banda to banda kanzabe komaki oyo kulela ya bana na yo lobaki na kai mpona sala moloi ya solo mama olakisaki ete ozali mama ya bana okendaki kolela ya solo esomo ya sibili totoni na ndenge osalisi biso na esika oyo ya solo mama mingi abalobi ezali te ozali bana na yo mama koyebaka mwana na ye ntango azali na nzala mama koyebaka mwana na ye ntango azali na pasi nazali elingi ete kokolongela biso na pasi oyo tozali na mwasi ya tama zala na biso badatano tini kosilisa programe ndamisa biso na kombo ya tata mwana pembe moso amen na kombo ya tata mwana pembe moso mama moyoye mama ya bana ye mama moyoye ya soba tata mama ndenge papa pasteur batolola tozakubela kama lebeze kokolone ndenge mama moyo azaliso kati esika komi le 27 avril 1959 ndenge toyebi histoire ezalaki mokolo ndenge mosusu nzambe azali nzambe toyebi mama pasteur ndenge na institution bakanete nyonso ya maoni tina kolobete yango ezali te mama oyo nyonso bakoloyaki ye ya solo azalaki mama moko nayebi kutu te ndenge kokalifie ye elobeli na ye etamboli na ye elateli na ye ndenge komona bamama balekaki awa na ndenge komona mpe natieli tuka na tolo azalaki na balata temikoye moto nyonso akokoma na nkamba tolobaka nini mometusuka te kotomiseli nkamba soki ondeke okoki kozonga te malgré bapasi makolo eloko ataya moke ndenge bino oyebi bapasi moibamba bakei ndenge mama takeli biso na discours na ye atikalaki na bana na ye ya solo bana ye bakolaki soki na momoto ekosala na ye pasi po bapekisaki mboka mobima moto akabela ye me bazalaki o balingaki ye na mayele bakosala nyonso me papa azalaki koloba baza kolia biloko mosusu tata na bango azalaki ye kotikela bango baliaki kolotiki kololo yango batata na mama oyo soki azalaki na kololo te mbelelika oyo ekotiki yango ezali te pamba te na tozokoloye papa fumalo azalaki na 3 ans papa fumabanza 5 ans papa mutu 7 ans mais mosala emonaki nzambe akotikala nzambe nzambe akokomona alaki te tolanda lifamba na mamoni babengi biso kitwani kitwani elekisi bato yoko moko bazali na likanisi moko na kolingo likambo nyonso bakosala bazalaki kosalisa bapanisi na bango nde basali likambo na bango na nini nzambe azalaki koyoka me soki kozala likanisi moko te minani na kati na ndako totala mama soki tiano eza te kolobi kosala likambo kokoyoka te likambo na kosalima imakisi oye mama oye ndenge na lolobi masala na ndenge kasi ya solo mokolo batakotika ye sikoyo bakotikaka biso na derniere mokolo na biso ya solo mokolo nde ezalaki mokolo ya ndenge mosusu toyokaka baange mokolo na liboso ya banda ngai mingi nazalaki
Toda la semana
jata mwana
Sabe